bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Bonjour, merci pour la télévision, pour la journal, il y a peu pour la papa, merci. La fidélité peut confiance pour continuer à causer un journal, la bino, tout fond là, je l'ai pour la question que Baelev News, il y a 4e deux humanités, Bango, Bassa, Kilelo, dissertation à Bango, mon collègue lundi 4 mai, na étendu la République démocratique du Congo, voilà, n'a pas de détails, na élément. Lancement officiel, il y a épreuve, il y a dissertation, il y a examen d'état 2026 et Salemaki lundi 4 mai na complexe scolaire Le Loupio na ville ya Kinshasa et pas il y a ministre d'état en charge de l'éducation Malou Raissa. Boy étape Oyo ezali ko marqué ouverture, il y a ba évaluation certificative pour na plus de millions et ba finalistes ou ba bengami ko démontrer capacité na bango ya réflexion, créativité intellectuelle, puissance na bango ya ba responsabilité na esprit ya discipline pe ya intégrité na maloba na ye ba autorité éducative boye loko la province ya kin lukunga et longo na ministre provincial ya éducation ya Kinshasa ba saliwaki engagement ya ba acteur nyonso ya système éducatif pe ba encourager ba candidat nyonso ba ye ba na ko aborder épreuve oyo na sérénité pe na confiance ba rappeler que réussite ezali ko se reposer na mérite personnel musala oyo ya respect pe ya ba règle nyonso batalisi ke volonté ya gouvernement ya kotombola éducation ya qualité pe inclusivité oyo ezali accès na nouvelle citoyenneté a procédé qui na lancement officiel ministre d'état ministre de l'éducation nationale pe nouvelle citoyenneté a talisi importance y examen oyo na consolidation ya système éducatif crédible pe équitable cérémonie et koba qui na ouverture ya mal oyo et contenant qui ba item pe distribution symbolique na yango et salimaki visite à quelques centres pe passation et salimaki pour na édition oyo bo simbake au total ba candidat ba komami na épreuve ya dissertation ya cycle long ezali bongo près d'1 million mobimba boye nyonso wana ezali basi elongo na mibali nyonso etami bongo na 3000 centres mobimba à travers République démocratique du Congo et quelques pays voisins. Député national de la République démocratique du Congo, Oyo, baza membre du Parlement panafricain, Bango, participe qui na élection, il y a un nouveau bureau, il y a institution législative continentale. Voilà un reportage au héritier, député national, il y a République démocratique du Congo, membre du Parlement panafricain, participe qui, Mikoleleki na élection, il y a un nouveau bureau, il y a institution législative continentale. Et zali ko marqué tournant moko décisif. Après démission, il y a bureau sortant où il y a qui dirigé et pas il y a Chief Fortune, Charumbira, où il y a qui organisé dans contexte institutionnel particulier. Pour scrutin oyo et Tambousamaki na comité ad hoc pe et qui en place ba caucus régionaux et longo na mission moko ya organiser l'élection ya président ya parlement panafricain. Cérémonie oyo ezala qui président ya commission ya Union africaine Mahmoud Ali Youssouf représentant ya président en exercice ya Union africaine asapuya qui na rapport ya comité ad hoc ya bureau juridique ya Union africaine a procédé qui na ouverture ya ba candidature pe a fixé qui ba modalité ya vote chaque parlementaire et singela qui a présenté carte d'accès naie signé pe registre oyo a retiré bulletin naie voté na isoloir boye
oyo azali kotia kombo ya candidat to pe choix na ye avant début ya scrutin. Motion d'ordre ekotisamaki na délégation marocaine. Boye nyonso ebendaki débat na ndenge ya makasi. Boye point culminant ya oyo ezalaki bongo journée électorale mingi penza élection ya président ya parlement africain. Unique candidat pour la région ya Afrique du Nord, Faten Boutbig ye azalaki largement élu avec 118 voix contre 51 abstentions et 15 bulletins nuls. Na serment na ye a s'engager pour exercer ba fonction na ye avec honneur, d'unité et pour servir peuple africain avec loyauté et pour défendre les textes fondamentaux y a Union africaine. À peine installé nouveau président a dirigé qui élection il y a 4 vice-présidents au Yezali Kotali avec équilibre régionaux il y a continent. Premier vice-président à l'Ali Afrique de l'Est, Dr Achibiri Welbergero Gayo Azalaki avec 140 voix contre 41 abstentions et 4 bulletins nuls. Deuxième vice-président Afrique de l'Ouest Azali Bongo Ghanéen Rolix Yé a s'imposer avec 131 voix contre 51 voix. Contre 51 voix, il y a concurrent naïe gambien. Troisième vice-président Azali Bongo ya Afrique centrale, Djiba Mamar Mahamat yé azalaki soutenu na kokis ya Afrique centrale. Yé azali élu avec 150 voix sur 185 votants. Quatrième vice-président Afrique australe, Azali Bongo angolaise, Arlette Borghead yé a remporté avec 113 voix contre 64 voix. Il y a candidat ya Eswatini na combo ya principe ya parité pe ya équilibre. Na souka scrutin 4 vice-présidents Bango ba prêtaki serment avant installation officielle na bango. Na maloba na bango ba talisi gratitude envers président ya PAB, comité ad hoc pe commission ya Union africaine pour na bonne tenue ya élection oyo. Délégation ya République démocratique du Congo boye chef ya délégation Zalaki Jacques Njoli yé a rejoindre qui directement équipe oyo ezali composé na honorable Sakata Taweb Moke Gari Wangoy Marie-Thérèse pe ya Sénat ou ezalaki chapeauté na honorable Ngoy Kassange accompagné na honorable Christine Mwando. Bango nyonso ba se distingaki na engagement na bango na ba étape nyonso ya processus électoral par rapport à implication na ba consultation entre ba caucus ba échange politique pe déroulement ya vote oyo et tambusamaki na ndenge ya malamu. En marge de l'élection oyo 5 membres bazali ko composer délégation ya République démocratique du Congo pour na parlement africain ba yambaki prestation ya serment ya membre moko Véronique Wambe na installation ya nouveau bureau ya parlement panafricain et fungoli phase ya fonctionnement na yango marqué na ba attente élevée na matière ya gouvernance pe équilibre régional pe ya consolidation ya rôle na kati ya Union africaine. Dynamique Steve Kivuata na mokambemi ya Yemoko initiateur nango maître Steve Kivuata bango ba sangana ki weekend eleki kuna na base na ye ya commune ya Lemba wapi pai balobela ki 9 frontières ya République démocratique du Congo ke quelques provinces oyo ezomi ndinga na yango bolanda reportage oyo Stéphane Skane. Ezwaki maloba maître Steve Kivuata abetaki nanu sete pona koyebisa bana ya Lembake DSK ezali parti politique te, DSK ezali tribune ya réflexion et kambami na yemoko mwana mboka Steve Kivuata. Boye objectif na bango ezali kaka moko ko informer pe ko former bana ya mboka mingi penza ba oyo bazali na ba ambition ya ko diriger mboka na avenir. DSK azali kotalisa eta ya mboka pendenge nini tokoki kokamba yango. Sujet ya échange pona Lemba ezalaki bongo 9 frontières ya RDC pe ba pays nini ezingi ba frontières ya RDC pe quelques provinces oyo ezali zinga ba frontières yango. Kinshasa ezali RDC te, commune na yo ezali pe Kinshasa te, province moko ya RDC ezali pe Congo te. Wana maloba ya maître Steve Kivuata oyo bango moko ba bengaka le cerveau blé. Très organisé, DSK ba pesaki na chaque participant carte ya RDC oyo ezali kotalisa en clair 9 frontières. Boye ba salaki étude ya chaque province kotala pays nini ezali pembeni pe ba province nini ya RDC ezali zinga.
Tikana ibisabino ke maître Kivuata le cerveau blé a fongola ki bana ya lemba miso na ba échange oyo combien riche orateur atalisa ki bango ke quelques provinces ya RDC ezali attaché na ba pays frontalier ezali nanu penza occupé te pe nanu RDC atie politique mon côté oyo ekoki ko influencer ba voisins pour na ko respecter ba congolais mingi penza na domaine économique ba province frontalière ya RDC ba tikali nanu ba consommateur ya ba produit oyo ezali ko utalibanda kasi azali ko féliciter président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na projet ya construction ya ba route c'est-à-dire voie ya communication oyo ekosa la distribution ya ba richesse entre bana ya mboka transformation na yango industrialisation pe exportation ekoya kolanda. Syndicat de travailleurs libres et à SNCS Bango Bakumura Kikitoko, Journée internationale de travail vendredi 1er mai. Kuna na salle Bernice ya Ozomi Penza la commune ya Kasavubu. Témoin événement Nadine National Pays Goranting. Viva, 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 mieux que faire, c'est toujours faire. On est ensemble. Bafete na bango ba journée internationale du travail kasi oyo ya syndicat de travailleurs libres stel ya CNSS bafetaki en tout cas bolukela yango kombo tosoye bate to benga yango mariage tonini po niveau ya organisation ezalaki awa pardon 1 bafongole kinteke na bango na prieur ya kafu ya coordonnateur ya stel pasteur Jean-Michel Ngalamulumbe oyo a déclaré ki ba parole ya kitoko likolo ya ba membre tout ya stel après balekaki na présentation ya nouveau comité ya stel avec impact pe idéologie comme Stel et puis comme ici ça syndicat maison ya CNSS bafetaki na quelques membres ya Stel oyo bautaki na ba province Totangi ya Kasai Central Uvira na Katanga oyo bayambaki bango kitoko na ambiance ya kosakana te. Malgré ambiance ezalaki niata moninga senga pardon yango et empêchaki te coordonnateur ya stel pasteur Jean-Michel Ngalamulumbe bakiselaka l'homme sage intègre coach et paiwapi azwaki maloba kuna akochaki ba membre nyonso ya stel pepele que babatela musala po baninga ebele oyo batangana bango bazwa grâce ya kosala na CNSS te talatina esengeli ba travailler kitoko pe makasi po bazwa retraite moko honoré sur place na occasion ba peseki ba cadeau na 3 retraités ya stel CNSS na micro ya info lingala coordonnateur ya stel Jean-Michel Ngalamulumbe alobaki boye tozotombela ba travailleurs nyonso mokolo elamu osenga moko na moko amitié ya véritablement na musala pour le développement ya mboka na biso soki mosala ezate production ezalité soki production ezalité mboka ko prospérité alors ezali invitation était tango koki ba ensemble tous se mobiliser to sala mutu place azali pona kotombola mboka na biso et pona kopesa le kumu na musala toujours sala merci oui pona bande ko na biso ya est. Les occasions que le bête est au Bossani Bangoté. Je dis que Mossala na bango ezali perturbé par les conditions sécuritaires, la situation basali ko connaître. Les bisous va entrer na ngambo mususu, ezali mukolo et toujours tomber la bango mukolo malamu ya Mossala, sachant que kimi ekozonga et moko na moko kozonga Mossala na ye. Bakanisa te to Bossani bango toza de cœur avec ye, tikanzamba batela bango, abatela pe mabota na bango, abatela na misala na bango. Merci. Ah oui, Nastel Maseki ezalakate, unité, solidarité, nde erenyaka awa. En tout cas, fête le 1er mai et fête maki kitoko, kaka ndenge bozali komona, kolia, komela, ambiance ezalaki au rendez-vous. Mieux que Stel, c'est toujours Stel.
Secrétaire exécutif provincial ya Icoville ya Kinshasa branche ngali ya procédé qui week-end leki na inauguration ya bureau ya Iko ya Maluku dont ya autorité morale Daniel Mukoko Samba Fabrice Lundombi retient opinion pas détail. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya première année coupe couture bazala qui bien encadré na ba atelier pour natina na pratique na bango na sima ya kusala théorie bango yeyo ndenge kaka bozali komona bazali kusala pratique na atelier na bango ya coupe couture awa élève moko machine moko ezala kate lokola bisika mosusu élève ebele bazali kozela kaka machine moko kasi na complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu asali tout de façon que mwana na mwana aza na machine na ye pona kusala pratique na ndenge ya malamu ndenge kaka bino moko bozali komona bazali bien encadré ba élève ya première année coupe couture ba commis déjà en mesure ya kosala ba tablier ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique eza na problème te moko ya ba enseignante na bango madame Binda a expliqué lelo tozali na réalisation ya ba tablier na biso pour na pratique bana bako ya boité faut ba réaliser ba 4 poussières. Alors les tabliers, les 4 poussières pour les techniciens, oui, en moment ba bandi na réalisation ya ba tablier. Bazo réaliser ba tablier o ba ndoko se couvrir pendant ba pratique. On a mon continent Mbungu toko pesa yena nous merci na œuvre kitoko asaila biso o atelier à pratique. Il faut se déplacer pour que ne ça la pratique ailleurs mais biso la awa peut to inviter ba école nyonso o bazali aux alentours o bazali ko se ba atelier ba pratique te ba ya ko visiter ba atelier biso awa ndenge moko pe ba école mosusu boko kepe kotinda ba na bino na ba atelier ya complexe scolaire Mama Pemba et pa wapi honorable Nerombungu fambanga moyo a fournir bango na ndenge ya kosakana te ndenge kaka bino moko bozali komona awa pratique ezali bongo dada. Centre de formation ya ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka honorable Maotweni bango ba procédure qui na remis sa brevet na mayo nyonso bazaki formation kitoko kuna Christian Kengebeni Igor Tingi bazaki sur place na compte info lingala. ONG Congo de l'Espoir oyo ya honorable Maotweni Papa social, papa solution, papa selembao, ye a procédé qui week-end eleki na koremeta ka ba brevet na ba élève nyonso oyo bazwa ki formation na coupe couture, anglais, auto-école, informatique, esthétique pe bongo na bongo. ONG Congo de l'Espoir ezwa mokano ya kopesa formation ya ofele et pa ya bilenge nyonso. Cadeau signé honorable Maotwene Papa selembao, dit les responsables. Bosimba pe boye bake batu bayaki ebele pona ko assister na milulu oyo ezalaki vraiment haute en couleur botala bino moko ba élève bazwaki maloba pona kotalisa gratitude na bango epai ya ONG Congo de l'Espoir ya initiateur honorable Maotwene bongo na sima ba bengaki bango pona kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge par rapport ya formation kitoko pe ya qualité oyo epesameli bango enfin ke bayiba na kokoma désormais utile na société nyonso elekaki vraiment kitoko ba démonstration etalisamaki pona kotalisa niveau na bango bongo na sima ezalaki remise ba brevet moko na moko ba bengaki ye alekaki pona kozalo kasa na ye na maboko ya ba responsable mingi penza honorable Mao pe batu misusu bazalaki wana elongo na ba invité ya ndenge na ndenge ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka bozali komona. Le président de merci pour permettre que dans la session na malamu et puis que tout soit bien. Ya koloba mingi bezate et Jacques ko se féliciter pour la devoir accomplir devoir la biso to engagement au tozwaki ya ko accompagner vision et chef de l'État Fatih Beton na cadre ya gratuité ya enseignement et peut que je profiter pour féliciter ma lauréat na biso e bandimaki kotika ba occupation na bango batana bango po ba koyekola ya ofele et pas na biso na centre ONG Congo de l'Espoir et d'abord que souhaiter bango bonne chance bipai ba kozala bipai ba pays vraiment ba kozala misala po bazala biso ici na société et va fierté monene pour na biso et que je sais na ba partenaire nyonso ya mokili mobimba et la monnaie yango est livré bino coupe couture informatique auto-école et esthétique te pesi bango formation na ba norme internationale
c'est bon à bosser na bango pour ça bino bango pour contacter biso à tout moment. Lauréat batundisamaki na esengo makasi elongo na baninga pe ba invité voire même ba membre ya famille oyo bayaki ebele pour na koassister na milulu oyo ONG Congo de l'Espoir organisaki na centre de formation na ye après formation ya qualité oyo epesamelaki bana boyoka quelques-uns na micro ya Info Lingala basepeli na ndenge bayekoli ya ofele pe lelo bazwi ba brevet oyo ko permettre bango kosala mosala bisika nyonso. Nasepeli makasi parce que nasatandaki te nango. Bon, premièrement topesa de la biso ma remercie na ONG wa saleli biso. Donc il n'y a pas beaucoup à dire, donc c'est une makasi. On a un brevet aujourd'hui. C'est ça. Bon, Kassengi va merci Mingi parce que ils sont vraiment parce que les gens qui tout le monde a balabala et parce que là pour prendre formation parce que ça gratuit parce que les biso vraiment pour à Koya pour donc c'est une makasi tu se présenter na salle ya président Mao tu retirer ba brevet école awa gratuite pour na président Mao faciliter biso en tout cas nzamba kambola a continuer kaka andi wo abandi nango merci vraiment. Longonia honorable Mao Twene Papa Selembao de les responsables oyo ozali kosala bodi moto moko akobosa na yote bilenge nyonso ozana besoin ya koyekola zwa kaka zele ya kokoma na ONG Congo de l'Espoir et pas wapi okosala ba inscription na yo pe oko bénéficier formation ya ofele cadeau signé ONG Congo de l'Espoir ya honorable Mao Twene papa responsable. Notamment la compagnie africaine d'investissement à Zongisi va vol na destination ya Kinshasa Bunya Nadina Sona ba détail. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Évangéliste itinérant honorable Naron Bongoye Azalaki prédicateur na culte il y a dimanche ute koleka na paroisse protestante CAC Bongolo et Zeming penza la commune ya Kala mon témoin événement la Dilan Héritier Mapnde. Première réunion, il y a cadre provinciaux, il y a Union congolaise, Ikona Mokuse, parti cher, il y a professeur Daniel Mukoko Samba et Salemaki dimanche 8 février 2026 dans siège na bango il y a secrétariat exécutif provincial il y a Kinshasa, Oyo et Zwami na commune ya Masina, beaucoup tani Oyo to rencontre stratégique et Zalaki na cadre, il y a dynamique, il y a structuration, il y a redynamisation, il y a parti na niveau il y a base, na ordre du jour et Zalaki, séance préparatoire, il y a grande activité, il y a samedi 7 mars 2026, journée provinciale Oyo Eko marqué mingi, inauguration officielle, il y a siège provincial Nabango, action Oyo grâce na échange de V, pe sous présentation ya animateur, il y a comité provincial, pe structure misusu ya parti, na niveau ya ville province ya Kinshasa, misala izala qui dirige na secrétaire exécutif provincial adjoint Jean Makassi, na présidence ya Sep Bredge Engalim Firi Obama, figure engagée infatigable, il y a Union congolaise, pe sous tout le monde qui présence, il y a Maître Fabien, directeur, il y a cabinet, il y a président national, camarade Daniel Mukoko Samba, autorité morale, il y a Union congolaise, en pleine séance, membre, puis cadre, il y a UCO, na niveau, il y a province, bango nyonso, bazala qui surpris, na arrivé, il y a secrétaire national, il y a plan, Oyo, Azali Bongo, na 4, il y a Union congolaise, Boye Emmanuel Mfiri, Oyo, Azali fils, il y a terroir, il y a parti est, il y a ville, il y a Kinshasa,
ayaki na famille pour na soutenir ba membre ya parti ya Union Congolaise na élan ya solidarité pe ya accompagnement a procédé qui na don moko importer ba matériel mingi ba chaise ya bureau pe 50 chaises supplémentaires pe le sous pour na semaine oyo a copé sa split pour na ko permettre na ba cadre pe ba militant nyonso ba yeba na ko travailler na ba conditions ya kitoko geste oyo ezala ki saluer na assistance oyo a témoigner ki esprit ya cohésion pe organisation na kati ya parti toyaki awa pona kotala bandeko na biso oyo ba installer siège ya parti national ya Union Congolaise ezali parti ya professeur Daniel Mukoko Samba siège ya province s'installer awa na Changu ezalaki important pona biso ya koya kotala po bandeko ebele batuna na biso za ebele tozo se retrouver na ba effort oyo ya azosala pembeni ya chef de l'État pona restabiliser économie pona reporter voix à Congo et babana eko réclamer togoya wat. Maintenant que secrétaire exécutif provincial Esali Makasi ezui esika eza na ngope na nzela principale à Changu ndenge toyebi eza district où eza le plus populaire pour tolinga toza la proche à peuple. Prej Ingali na ngambo na ye akumise ki geste surprenant oyo pe a insista ki mingi na engagement ya ba cadre pour na ko réussir grande activité provinciale oyo ezali koya. Toza surpris comment notre camarade aza secrétaire national en charge ya plan pe azali conseiller na cabinet ya vice-premier ministre en charge de l'économie nationale conseiller Firi nde tomoni bakoti na équipe na ye pona kopesa biso donc il y a plus de 50 chaises plastiques pe asuki wana te koya kopesa biso lisusu ba meuble ya bureau poto sala musala na ba condition elongo bani iko Kinshasa sango nango ekei déjà partout musala oyo ya Union Congolaise soki o encourager yango eza ozo soutenir directement autorité morale. Pe à travers conseiller Firi, tokotinda mbela na biso, yepa commissaire la biso, côté oyo biso, mungonge comité. Nous en a besoin, ville mobimba tous les 24 communes, tocha ba drapeau, mokion sa comprendre, ezali ko pepa lobake, o ezali visibilité, ya autorité morale, Daniel Mukoko Samba. Oyo Mukoko Samba, azali ko sala, na mboka na biso, e monani na miso abat, e lobami pe na miso abat. Tobengi, batunyo sobaya, pour accompagner biso na visibilité na implantation ya notre parti na niveau ya ville province de Kinshasa. Nangambo na ye Emmanuel Mfiri a encouragé qui adhésion massive pe a souligné qui visibilité ya siège provincial na boulevard Lumumba na commune ya Masina oyo ezali symbole moko ya makasi ya implantation pe ya vitalité ya Union Congolaise. Réunion oyo e marqué qui étape moko importante na consolidation ya ba structure provinciale ya parti oyo ezali porter na unité organisation pe volonté commune ya ko faire avancer Union Congolaise ikona mokuse. Na sote alifele sote boba ki aveni kukwiti na ngambo ya makala ka niveau eza boucher makasi moindre mvula inondation salema makasi kote kuna Fabrice Lundombe ya pesi ba détail. Banzela ibele ezali kotungama na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo soki ba kanivo ezali ya malonga te nde yango tozali komona banzela pe eumela kate botala bino moko awa tozana avenue Kikwit ngambu ya makala babengaka yango Luanza ba kanivo ezali vraiment ya mike mvula kaka ya muke soki ebeti botala bino moko mai ndenge etondaka on dirait fleuve Congo to rivière Njili to Kalamunde e komina esika oyo nzoka nde mwa mvula kaka ya muke population pemituka bazali koluka esika ya koleka suwe na bango ezali ke ba autorité baye bana ko revoir ndenge batongaka ba kanivo soki etongami mabe nzela ezali kuumela te tango nyonso tozali kozongela kaka biloko oyo esito sala na passage ba reporter ya Info Lingala population alobi ona promesse ya makala aza musala asala te salubrité azo sala ngo ata muke dernièrement awuti kolekisa bamoto na ye awa alobi ke no bakobanda kotimbola bamemi babiloko oyo eza na kati ya tera te bamoto wana eza ya leta bapesi ye mais ti lelo totikala komona te bamoto wana baye nango mpona kolongola babiloko oyo eza na kati ya tera te oyo etondisi mai oyo tera te eza bouche makasi leta asali biso beton oyo c'était une fois na avenue Luanza Kikwiti Luanza makala kimbangu depuis asala beton oyo jusqu'aujourd'hui manque à tirage de terrassé et aussi rivière Kalamu. Nous souffrons.
na lingala ah la todo souffrir donc moi ya lupango moi filmer ça te faut pas moi ya terrasse faut kumudi wa lupango bimo o terrasse ko ezongi ku potipota molonga mpona bana mneza potofu mokolo kokomela ngo pisaka santé ya kitoko Protivap encore et toujours. Oh yo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama e soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka kate. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Vous avez kebele pona kola na folinga la journée après pona kusiku sepela comme ça merci na Igor Ntingi matomi na zaki na sima ya caméra héritier mapine merci par vous aki journal on a notre option rendez-vous ngozel ko ya revoir Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino.